boye eza bato misusu bazwaka yango atuti na liboka atuti yango po alamba yango sikoyo eza bato misusu baprefera mpe akotuta te ya mibimba kaka boye ndenge eza boye ya mibimba donc ya mibimba boye nde eza na kozwa mosaka wa nguba asali mosaka na nga nguba bien natie na kati wana mwa mbisi mwa bicarbonate mpe na kati wana obwaki donc esala mpena bien. Donc, mais biso tomoni elenge mobali okoli okoki kozala mpe na molongani mais pourquoi ozosala yango yo moko si longtemps molongani aza te? Ouais, molongani aza na ye mais awa nayaki cop etanke no kinois natikaki mama na ndako na sili kuna na kini nayaki koto bulo nayaki nde cop yango ndenga mo etanke no yaya nde na prépare makusa na ngai. Donc toko Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. C'est na balandia Fantastique Info. Awa toza précisément na ville province ya Kinshasa na quartier Manenga. Eza bongo na commune ya Mongafula. Awa wapi toke kotala jeune moko awa. C'est un jeune congolais. Oyo azo préparer na elubu o babengi bongo na misili. Donc tokoko kita jeune mbote papa. Ouais, mbote papa boni bino pe. Mbote papa kombo nani? Ouais, kombo na ngai papa die. Kombo na papa die na vani na nsele. Naka bulu na Manenga awa. Ita keno kinois na ye ni nakotaki bulo na bimi namoni eloko olie eza te namoni misili mpona lamba na dami. Bon, okoki koexplike biso ndenge osalaka repas yango epasana nde parce que ebele ya balandi bayebaka te koprépare repas yango. Okay. C'est bien que eza misili mais faut koexplike biso ndenge nini kosala yango epuis ezalaka combien de parties ya besaleli nde basalelaka yango. Bon nde eza boye eza bato misusu bazwaka yango atuti na liboka atuti yango po alamba yango sikoyo eza bato misusu baprefera mpe akotuta te ya mibimba kaka boye ndenge eza boye ya mibimba donc ya mibimba boye nde eza na kozwa mosaka wa nguba asali mosaka na nga nguba bien natie na kati wana mwa mbisi mwa bicarbonate mpe na kati wana obwaki donc esala mpena bien. Donc, mais biso tomoni elenge mobali okoli okoki kozala mpe na molongani mais pourquoi ozosala yango yo moko si longtemps molongani aza te? Ouais, molongani aza na ye mais awa nayaki cop etanke no kinois natikaki mama na ndako na sili kuna na kini nayaki koto bulo nayaki nde cop yango ndenga mo etanke no yaya nde na prépare makusa na ngai. Donc toko loba résidence no eza awa te? Te eza awa te. Ah ok. Mais ka mpe koexplike biso biloko yango misili esalamaka combien de sortes balambelaka yango na bafaçon nini? Est ce que ezalaka façon moko balambelaka yango soit eza plusieurs façons balambelaka epuis ezalaka ndeni composé na eza vraiment bafaçon ebele ya kolambela misili misusu balia na bango motu mosusu akolia misili kaka ya kotokisa boye atuti yango beka nde eza na batieka atokisi bicarbonate alongola lie na ye tie mungwa pilipili ya mutu mosusu mpe nde eza boya kozwaka mafuta azwi ne mwa nini mwa episi mo boya abwaki adame na ye eza mpe mutu mosusu akoprefere kolia misili keno nde pena balamba misili po kolamba misili ekeseni ya mutu mosusu alambi misili me alambi te me soki pene olambi yango keno olambi bien elambamaka. Donc, si je comprends bien, on vraiment faut ezaka na nguba na kati. Donc, si on comprend les arabes qu'il faut mususu basala ngona nguba et mususu ezaka sanguba. Ouais ouais. Maintenant sanguba esala mandeni. Bon, ezala na nguba te, ezala na ngope bien. Mais vraiment ezala bien, ezala ko changuka nguba nde sala bien. Non, ça dit faut expliquer biso sanguba esala mandeni ni. Est-ce que ezaka ezalaka bongo tiango bongo na moto swati batutaka yango. Bon soki oyo eza na nguba te okoyoka kotuta
oyipe otuta yango na liboka otuti yango na liboka lokwa neti bagan po ete mare bayebi donc na liboka pena otuti yango otie na nzungu so pe olobi kana otia na nzungu te nde na kati yango mike boye nde bomona na kamera nde botala nde pena mike boye nde boye na otuta yango esuti seke na olia yango kwa bongo mibimba bongo ya mibimba bongo. Donc papa oyo aza grand consommateur ya misili. Mais na mutu abandundu oyo bilo na biso bato bandundu futoli yango futoliaka yango mpo pena eza barepa na biso oyo pena eza barepa na biso futoli yango. Bon, pour un avantage nango par rapport à la santé, est-ce que vous avez des vitamines et ça va que non et la santé à mutu? Bon, la santé vraiment on a yebi tout le sali la misili mingi pour na ba muscle à partir ya zeina wana nde pe ça la bien pour na muscle biso bato ndi yango pena ezala bien makasi pour na olia yango. Donc, particularité ya misili pour la province. Na habité ba province nous consommera misili trop. Ba province bon. Na ba province oui, na ba tribu souvent vraiment tribu yaka so totali misili ya maka so totali ba bandeko na biso ya bambala. Alia misili mingi vraiment même na ba Congo misili ya manango eza bileyo eza te ke non eponami ekolo mpona olia yango te misili vraiment eliama nango na bikolo ebele oyo tolia misili. Donc est-ce que eko ozala na inconvénient moko ya mabe te na nzoto te ezala pena na inconvénient moko te na nzoto na kati ya nzete oyo mais nga nayokaka eza na bato mosusu soki alia yango trop omona akoma obima bon wana makila na zolo o wana ekomaka ezalaka mpona maladi wana seke mutu azala deja na maladi wana nde yango ezosala ba efe wana mais soki ozana na maladi wana te kosala mpe efe wana te. Merci papa na bongo tokopase micro pa ya mama kopesa kombo na quartier oyo tozali e na commune tozali. Mama, kombo nani? Kombo na mama Luko Marie. Ah, toza na quartier nini? Tuvani na Vunda Manenga. Vunda Manenga. École. Toza na commune nini? Commune Mongafula. Na Mongafula. Bien mama na bandi ete okozalaka pena na oyo eloko akobakisa par rapport ya misili. Ya misili ndenge balambelaka yango et puis elambamaka ndenge nini? Est-ce que ça a une façon de la misili tout ça en plusieurs façons? Bon, misili eza na position ebele. Misili bakolamba kango mingi po ebonga penza. Ndenge yoko kata ngo bongo ale okamata otokisi yango na bicarbonate. Yango yo tokisi yango na bicarbonate po ezaka bololo. Kolinga nini osopa mai wana. Yango sopi mai wana soko lingi kokata ngo mike ndenge papa kateli ole na yo. Mais soko lingi bongo to kotuta ngo na libuka. Yango tuta wana libuka bongo esile koluka nini mwamba penza ekoka esika mwamba okokolo tia mwambisi wana ndoko lia ngo kitoko pe misili yango aza pe na maladi ebele aza wana soko belaka makolo donc ça dit le traitera maladi ebele makolo bien attention kolinga omela boto kusango omeli mai nango ou bien estomac soki na estomac tango yo lambi yango tiango mafuta te kolinga otokisi kaka ozolia mai nango pe ozomela wana estoma ebongo wana kosala ke yango soki elingi yo te okolinga nini okosoli makila otia itia makila ebimi yo na zolo ndenge ezaleli na nzoto ya moto soki elingi yo te nde misili penza aza traite nini apena traite eloko moko ya kosunga penza nzoto nde misili. Donc misili eza repa mo oyo kepe ezotraite maladi ebele. Vraiment. Maintenant, mais quand on explique biso, ben elambeli eza combien de sortes? Elambeli eza na ba sorte boy. Ba mususu kolamba ngo tokisi kalinga ngo na oil. Tie ba tomate ba mbisi na yo. Ba mususu tie mwamba. Ba mususu zi mbila olambi na boto. So linga pe olambi na mbila. Ndengo lingenda mafuta pe balamba. Mais po ebonga penza oil ou bien mwamba ou bien boto mbila kolamba ngo na mbila wana ndeko bonga kitoko. Donc repas misili
okolamba ngo sans nguba ou bien avec nguba na nguba ata nguba eza te soki nguba eza te kolamba ngo na mafuta be na huile be na mbila kaka ndenge wana. Vraiment merci maman et merci na balendi ya fantastique info merci pour l'émission tozalaki awa nazalaki nga moko te nazalaki na nsima ya caméra na nga nazalaki bongo na Monsieur Zéphirin Tita bazalaki caméraman et merci na balandi nyonso balandi biso et merci pour na nyonso merci na balandi ya fantastique info en tout cas balasima tokomeka mpe kokota liso na mozindo et puis tokotalisa bino bamakambo ebele. Merci beaucoup. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.